Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre forte de vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu papa
nzambe na ndena ji considération mama. Mama na kozo révélation musala. Dieu la femme sunagite. Baba ya bana ebele. Baba. Baba. Baba.
chers internautes à Congo Suisse et Télévision, que vous allez toujours branché la chaîne au Bolinga Mingi 3W Congo Suisse et à Solo Penza, Tozali Bongo na Sango ya Mawa, au Bilonio So, vous allez au courant, monde entier, peut vivre la Kinshasa, Ninganaki, na Kakeo et Kwesaki Bongo, Motonanzambe, le docteur Maman Olangi Osho, Nege Tozali à Touti, na morgue, Tozali Bongo na 17e rue. Na 17e rue na esika oyo wapi église ezalaka ya solo eza triste komona mobali akufi aposima mikolo mwasi akufi bino mongo zali komona ba image ba combattant pe ba combattante ya CFMC bazali bongo émotionné bana na ekutu koloba te pe famille na mobimba totiki bino bolanda quelques interviews et puis tozongi na sima. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous venons d'assister à la levée du corps de Maman Olangi. Est-ce qu'avez-vous un mot à dire par rapport à l'événement d'aujourd'hui? Bon, en fait, moi c'est monsieur Henri Luboya. Je ne suis pas membre de CFMC. Je suis par contre membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, le Full Gospel Businessmen Fellowship International, que nous disons en diminutif Full Gospel. En fait, je suis venu prendre part à toutes ces cérémonies, étant donné que le couple Olangi a commencé leur vie en tant que chrétiens au sein de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, où en fait ils ont occupé les responsabilités de chargé national de l'intercession. Et bien qu'ils soient partis du Full Gospel pour monter les ministères CFMC, nous sommes restés toujours partenaires. Et c'est à ces titres-là que je suis venu prendre part à la levée du corps et effectivement aussi prendre part aussi du programme afin de voir comment le Full Gospel peut aussi s'impliquer dans les programmes jusqu'à l'enterrement. Oui, messieurs, ne pensez-vous pas que la mort du couple Olangi laisse un vide au sein du ministère combat spirituel? Bon, ça c'est un fait, hein. De toutes les façons, le vide est là. Mais Olangi n'ont pas travaillé pour leur propre cause. Olangi ont travaillé pour la cause de Jésus-Christ. En fait, les CFMC, c'est un ministère de Jésus-Christ. C'est un ministère de Dieu. Et c'est Dieu seul qui les a conduits. Là où il a voulu les conduire. Et nous pensons aussi que Dieu seul va pourvoir au vide qui est créé. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est là et il est au contrôle de toutes choses. Le départ, bien sûr, en tant qu'humain, crée un vide, mais Dieu seul qui est le propriétaire, le maître de cette œuvre, il va voir comment il va y remédier. C'est dur de perdre quelqu'un de sa trempe. Et humainement, nous disons, qui pourra prendre cette responsabilité lourde de pouvoir conduire encore en tant que berger la communauté CFMC. Mais nous sommes des chrétiens et nous savons que le maître de la moisson va toujours pourvoir aux ouvriers qu'il pourra toujours placer parce qu'il lui a plu de rappeler les autres auprès de lui dans sa gloire. Et comme il a rappelé les autres dans sa gloire, pour que son œuvre ne puisse pas périr, il va encore susciter d'autres bergers qui pourront jouer le rôle, tant bien que mal, avec la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Un message de paix aux chrétiens, chrétiennes de CFMC? Oui, à tous les chrétiens de CFMC, il faut qu'ils puissent savoir que leurs frères et leurs sœurs chrétiens sont de cœur avec eux, qu'ils regrettent le départ de leurs bergères et qu'ils prient pour que le Seigneur puisse les soutenir pendant ce temps. Tout ce que je peux leur demander, c'est de rester confiants dans le Seigneur et que la paix de Dieu, qui se passe toutes choses, demeure avec eux. Je voudrais savoir quel est le message, qu'est-ce que signifie la mort selon Full Gospel et qu'est-ce que signifie la mort selon vous-même? Bon, je viens de le dire tout à l'heure qu'ils sont entrés dans la gloire. La mort n'est qu'un passage qui nous permet de quitter cette vie pour aller à la vie éternelle. C'est pour ça que nous demandons toujours à tous nos frères qui vivent encore dans les désordres de se convertir. Parce qu'après cette vie, il y a la vie. Il y a la vie pour ceux qui sont dans le Seigneur. Mais il y a la mort éternelle pour ceux qui sont vraiment dans la vie des désordres. Donc la mort pour nous n'est pas une fin. La mort, comme disait Saint Paul, la mort met un gain.
parce qu'il me permet d'aller vivre dans la béatitude de la vie éternelle avec le Seigneur. Tout sur la prière, c'était eux. C'était vraiment des combattants aguerris, des commandants du Seigneur. Et quand même ils sont partenaires à Tabakenda qui n'a pas le ministère de Bango, et l'Ongona Bango en tant qu'ouvrier du Christ, dans l'idée du Saint-Esprit pour travailler ensemble. Oui, na senga kaka était Congo Mobimba et c'est la Christ. Ezali musala mama olangi asalaki ya makasi ezakaka ya komema Christ na bandimi Christ na Congo. Alors musala oyo asalaki esuka wana te tosenga mingi ete totika na bomoko parce que ezakaka na muntu oyo moko tondimeli oyo ezali mokonzi ya bakonzi nkolo na bankolo ezali Yesu Kristo totika la biso nyonso to elongo po te tokoka kokoba na musala oyo de sorte que mboka na biso ebongama ya solo ndenge elobami ke soki bajuste bazali ebele mboka ezali na kimia soki bato méchant bazali ebele mboka ezali na pasi mama ndenge musala asalaki ezalaki ete amema bato bakoma bajuste tokotoye kaka na kokoba na musala wana yesu oyebi ke vi na biso bongo na biso seza maboka ya yesu ye nde azali kotambwisa biso lenge alingi tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc biso tozali bandimi ya Yesu Kristo oyo eseplicye de oyo esepisi biso ye nzambe na souveraineté na ye na bokonzi na ye na baprojet nyonso ezalaki na mpona baberger couple olangi etangamaki se bongo ye moko nde moto ayebaki yango mutu ya mokili ata moko akokoloba te ke mpona nini oyo akei boye mpona oyo atikeli boye non. C'est dans la souveraineté de Dieu. Il a plu au Seigneur de rappeler d'une façon qui se suivent ces ouvriers, ces travailleurs qu'il avait placés à la tête des CFMC. Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur d'avoir fait cela. Parce que tout dépend de lui. Aucun homme n'a le pouvoir sur un autre homme sur sa vie. Aucun homme n'a le pouvoir sur sa propre vie. C'est le Seigneur qu'ils ont servi avec beaucoup de fidélité. C'est lui qui a voulu les rappeler avec ces rythmes-là, à cette fréquence-là. Et nous ne pouvons que le glorifier et le bénir. Merci beaucoup. Mbote maman Dorcas Koko. Oui, maman toyebi ke ozali penda na pasi kobungisa o bazali bongo ba papa na o pe mama na o ya molimo kolekaki papa olangi akendaki lelo pe mama olangi kor na ye toleve yango mokolo ya lelo okoki koloba nini na bana nzambe nyonso bazali kolanda nayebi kutu eloko nga na koloba te nakoloba ndenge nini nakobandela yango na A o na Z tala depuis lobi naza susu malamu te nazalaki prête mpona telema nakende kuna kozela maman mais nakoki te nasali mpe malaise yango bokutinga boye nafandi awa me nakosalaka makasi nakende ezali pasi nakokotia mama olangi na moto akufi te po eza mpenza trop juste na makambo ebele oyo tozalaki nango tosali nano te epale kosala non mama oboye te omoni ezosanga mpasi makasi lisusu mpo nayebi ke mama osupporte liwa ya papa te e soki vraiment tokundaka mama papa ntango akufaki je pense que mama alingaki kotikala bino moko botali kaka ekomaki oyo ebembe ekoma sikoyo te eya sikoyo te awa te lobi kuna pas avant ceci mboka tala sikoyo mama ye kokende po ndenge bazalaki na papa afandaki 8 mois na mabele akozila kaka bapesa koko ya na Kinshasa tout ça donc érongé moke yango asupporte te likambo baloba mpe ezali te po ndenge balobaka nzambe apesaka nzambe azwaka mais bon toyebi ndenge ya koloba te. Oui, maman Dorcas, komona te liwa ya couple olangi etiki vide monene na kati ya CFMC ezali vide monene mais omoni chaque fois ezala soki papa azali koloba bien mama aza koloba aza koproche souvent soki tofandi en aparté souvent bazali koloba il faut boprofitaka ndenge tozali koloba na bino boyokaka po un jour biso tokozala te libela lokola nzambe nde azaka libela biso un jour tokokende mais makambo baza koyebisa biso sikoyo nakanisa tokoli
tokoli omoni ndenge kaka bango baza koprêche biso mwana azwaka héritage bazwaka yango soki moto akei akufi nde bino botikali na héritage et je pense que ntango papa na mama bazalaki toza komona bana mais je pense que sikoyo tokoli sikoyo héritage oyo batikeli biso tokomeka kotia yango mpenza mpo bana oyo ya biso mpe bana oyo génération misusu ekoya bayeba mpe kocomprendre vie ezali ndenge nini ndenge bango balakisi biso et je pense que tokoli mbala moko basali ya nzambe baleki ndenge na ndenge dimanche passé baprêchaki biso na ministre ito ya braza papa ito aprêche biso donc tocomprendre ke toza kolela nde mosuni ya papa na maman mais toluka nde oyo ya molimo oyo bazalaki nango ya molimo toza kolela mpenza cher me tobosana cher tolela sikoyo ya molimo oyo papa na mama batikeli biso oyo bazalaki nango ya motuya oyo ya libanda boye te. Donc je pense que bandi un peu côté c'est absolument kimia et vraiment vide wana bon érotique à la vie de Libéla mais bon pour mettre en pratique on va faire ça qui sont les alcas. Oui madoka siko koloba nini na bato bazoloba ke bapola na mama ola lokwa liwa na bango elandani sike bayebana ki batina liwa na bango basinyaki ba pacte na bango bayebaki ba maison ba bakotaki etant que omo ndimbe ya combat spirituel obanda kolanda malendisi na bango kokoloba nini na ba rumeur wala bazali koloba bakotaki na pe na ndako ngo kasi na koloba balimbisanga mais oyo akofanda ne kaka mpona koloba mabe koeloba makambo sur papa na mama olengi ya mabe ebele minoko na bango yotengama ofungolaka monoko boye omoni monoko etikali kaka kote moko ozokoka soki koloba te parce que soki oyebaki couple wana okokoloba boye te okozala lero ozofukama ozosambela obi nzambe yamba couple wana oyo bazoloba ndenge wana bayebaki bango te nzambe alimbisa bango mais batika nalingi nabakisa mama docteur surtout na nini bandeko ya biso libanda mpe ya kongo balobi bongo parce que batalaki na kati ya programme oyo ya bobseka papa olangi bosalaki nzembo moko wana obayembaki ya bachamp coréen ndenge bandimi mpe basali mosusu ya mboka congo balobi papa olangi na mama olangi bapotaki secte oyo ya bacoréen oyo ekambami epai ya mosali na nzambe oyo ya coréen oyo mamine soki mamai soki mamine balobi donc bapolangi na mamolangi bazalaki associe kuna yango wana mamolangi lokola ntango amoni papa akei yango oyo alingi asala nini abima na kati ya nini yango na kati ya association ezalaki déjà trop tard yango wana asali nini akei lokola yo oza mondimi ya kala biso epa na biso sara eza bapromotion mais promotion ya liboso ezali bapionnière après Marie Madeleine nga naza na promotion Marie Madeleine mais à Paris oyo coréen oyo totanga sikoyo ezalaki ntango tokosala célébration ya papa bien kutu ya maman basi baya na Kinshasa awa bazalaki intéressé na ministère na biso babengisaka biso na baconvention et puis baye na célébration bayembaki basepelisaki mpe bato donc tomoni mabe ezala mais moto ayebi ke coréen wana azalaka na bakisi ntango basalaka na ye c'est bon mais biso toyebi makambo wana te eza mpe kutu ntina moko bakoloba te bakoloba ti bakolemba jusqu'à fatigue bato baloba na bango balingi ndenge balingi mais oyo ngai oyo nafandi liboso na bino par rapport à couple wana nakolinga moto asakana na kombo wana te parce que nga nayebi soki lelo nga naza vivante nakolemba koloba ngo te eza grâce ya nzambe ya papa na molangi eza nzambe mosusu te eza eloko mosusu te badiaspora mpe ebele bato ebele bayebi na bango bayebi ke couple wana nzambe oyo ya bango balakisi biso eza nzambe oyo biso nyonso toyebi donc namoni monde ya sikoyo ezali vraiment modernisé et puis eloko lokola disons mode oyo mosusu transportable ezali makambo ndenge na ndenge ezali c'est même pas problème eza kutu sikoyo wana nde ya morgue asi akufi soki ezalaki problème botuna nga ndenge bokolamusa moto akufi lipamoke bobangaki bazwa mama manzaka bazwa nini yango bozali bosalelaki mais tolingaki te te oui tolingaki te tolingi te ekende kokota kuna yo moko moni bamondo toza nango eza bamondi makambo ebele non tolingaki mama azala ndenge wana
Non. C'est un autre problème, tes maman. On répond les imbéciles par les silences. Bah bêtises union sur un d'accord tellement beaucoup pas ces alliés. Bato bazola la nzala kolia malonge ezalité bato bazo kufa hôpital ezate loko malonge ezalité et distraction ya bango ba inventa kata makambo ndengo so bazo ke zenga maketo te ba distraction ya bango nde ba ko l'exaler wana mais distraction ya bango malamu ba visa ngo e pa muto zo boma bango oya zo sala ke mboka na mse ezali ko bonga te oli ba ke ndo kotaka masumu mususu ba s'enfoncer sous na ba pauvreté na ba malédiction alors que ba malédiction bazana ngo ba famille na bango estime na te ba ko bi bakisa sous malédiction mususu ya ofele ya kotanga basala nzambe na komba mabe mais nzambe alibisa bango et puis bato nyonso maman nzambe apesaki maman akei vraiment ce que je pense que mboka c'est bien parce que soki papa tokundaka ye na septembre octobre nde topera maman olangi te mais likambo leza surtout mikolo ezali kaka nzambe moko akosala et puis congolais tolingana tolingana tokangama na nzambe nde mobali na molangi repentance leur nyonso tozala na vie ya repentance nzambe wana kosala mboka na biso kongo ekobonga ezali mpasi kopere de mama na papa mbala moko ngai oyo bazwaki ngai naza na 36 ans sikoyo naza na presque na 58 ans puisque ngai na mama olangi nde nalobaka chaque fois nazali kosala yango mpe soki aza nasekisa ngai mama botama le 19 novembre ngai mpe ye na 50 ngai na 60 nazalaki kosa ngai mama c'est pas par hasard ke ngai nayo tobotama date moko azali koseka mais lelo nayebi lisusu ndenge nakokosala te et puis lisusu ezalaki soki na mobali na ngai toza na problème nayebi se kaka nazobenga papa obie maman makambo ekomi normal nga mpe so nasali problème na ndako alobi nakobenga papa nabi matala nayebi so docteur nakoyebisa mama yebi yo bien te yokosanaka libomi efa mama na kofundo ezali koleka mais sikoyo nayebisi bino nayebi te nzambe wana asungaka biso saint esprit meilleur consolateur akita akonsole biso ndenge salami ebelo. Merci beaucoup Matondi Mingi balandi ya Congo Suisse Télévision ya solo penza tokomi bongo na suka et sengeli koyeba ete corps ya mama et puis mokolo ya lelo le 21 juin ezali bongo mokolo ya jeudi pe kozala enterré samedi le 23 juin na cité na bango kuna na Mpasa esika wapi bakundaki papa Olangi totiki bino bozala toujours branché scotché na chaîne amno Congo Suisse Matondi Mingi na mon boss maître John Simao depuis Suisse pe Matondi Mingi na Willette Jo kwa na merveille ntingi ngala bino tomonani na mikolo ezali koya yebela vitesse à G yebela vitesse à G